ebele bazotala directement bazocomprendre emsusu bandeko na biso balandaka oyo basepelaka ntango bamonaka bamisala esalamaka bakozama kidi bame bato oyo baartiste na biso ya mboka ebele bacomprendre mamoka wana R13 l'un des piliers ya makambo ya ndule na mboka. Mais dans l'ombre lelo lingo bimasi. Exactement, Paul Kamunyo banara toujours dans coucou. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, encore une fois, bienvenue dans votre émission Quoi de neuf? Une émission au cours de laquelle je reçois pour vous des invités de tous bords, des footballeurs, des artistes et musiciens, des artistes et comédiens, des politiciens, l'opinion publique, avec qui nous parlons de tout et de rien pratiquement, avec qui nous papotons, comme on le dit couramment. Mais dans le cadre, il y a un nouveau numéro Oyo. Nous avons constaté des corps, nous allons dans 16e rue dans le studio, il y a ingénieur J.C. Chituka. En tout cas, merci beaucoup, c'est mes grands frères dans l'ouverture d'espace à la Ranango. Tout ce que nous avons battu. Nous avons de chance. Tout ça qui est déjà naïe. Les lois siko awa. Nathalie Bongona ne connaît pas ce que awa. Mote papa. Maître Joe. Mote bonsoir. Bonsoir. Nana retour. Merci beaucoup cher ami. Toi ne sais moi Rosana parce que toluki ope moi trop. Toluki parce que makambo loba mi makambo betami. Ozan makambo roloba. Tout ça la numéro musu sur ça beaucoup plus élaboré. Mais le les quand même tout ça la moi annonce to kuti ope awa. D'entrée de jeunes à nous, tout coup awa, aux autres salariés, il y a pas besoin de présentation. Maître Joe. Everybody want to see me. Everybody want to see me. Mbote na bino
bana kine bana mikili ba internaute nyo surtout na pesi bino bambote belé quand ninge na te expliquer awa au studio maître Joe tu na studio awa yo zo sala ni pour ça to yebi eloko mais bato talo ba ba nano to sani po e ba mona clip ba mona na clip officiel mais yo moko annoncer na bango zo sala awa nini avant to zonga ce qu'on a présentation poto ba parce que ezanani eza neti okoyi ce qu'on a parlé mo boy okuti mère na cuisine otuna osani on s'appelle sur basani exactement okuta pe sur la basani okuta pe azola mingi zalaka makusa c'est gazolamba pena Damas dans le studio côté 16e rue na kin parmi les grands studios ya Mboko. Les plus grands studios, il faut le bango bien. Exactement, les plus grands studios na Mboko. JC Chituka na 16e rue na limité côté moko ya classe. Ba boulot ya danger na Mboko yo yisala ma awa. So ils ont moi ba ndambo ba tikali baza moi kidiba ils ont bien ba welisa donc awa pena ba Damas a danger ndule ya dégâts et ça la ma bien on a si bouti na kati bo bendi moi parti et image vous comprendre niveau ya mamni ne ko bima déjà ba préparatif ya ba disque ya makambo belé o tout yo siko bana kin il faut te servir bango ba jika ba tout o balingara la bonne musique. D'autres côté ils a posé que service aux population na ba forme mususu ya sika baliaki mais ce que tout comme pe moi touche moko boye ya sika onga ce que nazo yi là-bas cher ami nane sengo wana nga zaki na nga na kota na nga na douceur mais yo ke na nga mbala mo ndenge ke na nga bande ko bozolanda siko to ke papa pour les gens qui nous regardent au baso biso en cours d'émission qui se pose la question, celui-là, c'est qui exactement? Il y a nous là-bas, on a pas na mituna na. R13. Son atebo. Il y a 1 3 R13. Donc AIR 1 3. Artiste moko ya moko yo. Ouais, 8 ans et belé dans l'ombre. Soit effectivement, il y a mon nini, il va servir population. Donc auteur, compositeur, chanteur na RDC. L'un des bateaux basali misala mingi na mboko bazo sala. Parce que tu as changé mon format moi demi pour te servir so bien na mboko donc R13. Au sali bien néo R13. Banero balandi ngapena bakisa moi o yangai papa o tozane awa to sepeli to ya parce que avec lui, il y a vraiment à boire et à manger. Pour ça, non, il y a vraiment à boire et à manger. Toi qui n'es pas itozong et pas, vous allez sincère avec toi-même. Vous allez sincère avec toi, vous allez dans le monde entier. Parce que nous, si tu as le tu as vanté un étolingi, tu as yebi kati. Mais tu as fait dans mon onayote. Na me rappelle les peine dans mon olé mon aote. Bande ko bazolanda yebi ça bango to banana no wana tozong na source. Neko R13 à la base artiste. Parce que l'art c'est dans le sang. On est artiste. On ne devient pas artiste. Art déjà ils allaient pour bisoto ça la recherche avant tout ya moto ya bio bêtimenté. Artiste d'abord. Tout le monde est artiste. Auteur, compositeur, nengo lobi wana. Na nenge pe to lobango de manière ka vague boy parolier. Place au moment bande ko mission o belo ba moni elonyo yo. Ba comprendre que oyo comment dire de l'obscurité à la lumière. Alingi nini intention na yo eza nini mingi o ba yebi yo zesko ba artiste o ba za na monde ya musique ba yebi yo déjà avant que grand public yeba car nengo lobi et belé bazotala directement bazo comprendre emsusu bande ko na biso balandaka o ba sepelaka tant ba mona ba misale sala maka ba ozama ki di ba me bato yo ba artiste na biso ya mboka et belé ba comprendre mamoka wana R13 l'un des piliers ya makambo ya ndule na mboka. Mais dans l'ombre lelo lingo bimasi. Exactement, Paul Kamunyo se banara toujours dans coucou. Ta ba linga ka ba grande boule na monde. Même ba state wana ya toujours na butu ne ba planifier ka sikoyo nini na moyi makambo ko sala ma doit planifier na butu. Do butu wana eza temps oyo tozui dans l'ombre. Expérience ya mingi. Combien d'années plus ou moins d'expérience? En tout cas, année belé,
bane ebele na musalo yo ka ndenge lobaki wana moni musalo ba bota makanango musalo to forçaka yango te to selaka makambo oyo nzamba tsana makila de bani vraiment kala donc to à peu près une vingtaine d'années peut-être 8 ans ya ko travailler na makambo oyo mais je fais que nous ko tsaba base ya makasi ko passer na essentiel pour mon biso to sala ngo te pour mingi bato comment sala ndule comment neti place oyo ya bato yo ba ezaka ki ba rater vie bato bébé za ningi wana soit un bimana msusu soit négliger ba chic mais jusqu'au diplôme universitaire ezali quand même mais exactement ya on zolo baté biso to sala ndule te pour msusu to keleli makambo ko sala te to sala pour makambo ya ndule ezana makila de fallait d'abord ko banana makambo est important chic nan kande ba parents batindaka donc on a salué directement mon père au pena mizaki na mamba chic monsieur le directeur on a précisé déjà pour la RVA mais c'est le directeur Tambo Pierre on a père nanga a mizaki non chic na chic de faire na tanga nanu na tana no matière comme telle de na tangi na zuba diplôme nanga donner na zaboy à chaque fois bon on la boba ki boza en face il y a un ingénieur informaticien Moutou a sali droit parce que musique le est tellement plus fort et on se retrouve to bimisango sikoyo to faire comprendre dans le monde ba comprendre makambo nini pour to repesa pe makambo côté moko bobo pe servir makambo moi roza na cuisine roza na noté na calme to gende slowly fo na yo to ke slowly na kati yo muke na denda po yo zonga ngana muno zo konema okenema mona ninga vivre de sujet ngana linto zonga nono mwasi mamuke na robaki yango ndenge bomoni papa o tozana awa to luki ye penza pour abima na écran boy c'était difficile parce que lui il voulait pas linga ki makamune na comme après mais abimi parce que a senti que mo batunga na comme obima mais ndeko na biso R13 qu'on se le dit entre nous papa au collaborer na ba artiste ebele na baki na début na ba popo na biso que ebele ndo bazo ba obo eza ba artiste ndi avant que grand public ye ba yo c'est que ba artiste bazo ye ba yo ngana tangi ba o ngana yoka ba kombo bazo tanga kombo na yo artiste album ya Bendo Son des ans là 4 titres banzembo za 4 voilà pena featuring ya Bendo Son na Héritier Watanabe les titres na yo au permettre quand même na lubango na landa ki featuring ya Fally Ipupa na Bendo Son écriture na yo featuring ya Pompon Miyake na Bendo Son écriture na yo ma polémique et comment est kaka makambo ngana zoloba o na loba moi j'assume ce que moi je dis moi j'assume moi na assume ngana lobeli Bendo parce que Bendo za muta fair play na yoka yi ngana lobi o na yoka ya ona lobi boy ba o ya sese na yebi pe o na yoka na no boyta na boye ko kene na ngo niveau ba o ngana yoka yango wana siko oyo yo moko oyoka sembola bandeko ba comprendre à qui ils ont affaire. Déjà ndenge otu ko préciser wana na domaine ya par à boulot oyo to collaborer na batu ebele to collaborer petit le na batu ebele pour la réalité monika na bakini le monde moi complexe na batu mususu ba mususu bazo comprendre te neni mambo fonctionnaka ngaza un exemple moko na précisera Moni Jackson Michael Jackson prêtre Azala Jackson à Koufa Jackson mais il collaborait avec des paroliers des auteurs compositeurs et ben là gêner ne lo monter et réduire pété qui Jackson son nenga kin ba doit comprendre rater deuxième amour est normal boluka ba tonga ba lingaka lemo kaka vraiment discrétion n'est-ce pas bien to kinaloka ndemo mais ça amour exactement to bimi boye ils a pour to changer makambo mususu faut bon sur la clair tout on parler professionnalisme comme tel Jean-Jacques Goldman tout monde bango Goldman a commis la Céline Dion et longo là et longo wana ce qu'on a kini za la net moi complexe moi on est bazo ma limité mon homme ça na makambo na monsieur PC meli bango chanteur monsieur PC meli bango peut écriture monsieur PC meli bango peut instrumentiste donc ça makambo mon homme ça na makambo ne c'est go chant écriture na exactement na ba programmation de mon qui on ça programme quand on est mon wana et ça makambo ya tricher toujours tricher ça makambo ya ah donc collaborer na batu belé nga raté ko se livrer en spectacle netika ya bana kotanga tanga bakumu on a collaboré té on a formule na nga ya travail té nga izaka ke bolonga yo moko cité ki Olanda exactement so na tangi ya number 1 Bendo Son on a
tout le monde tout travail un bon bosseur. Il est quand même le roi a courage à citer ni la route à comboner donc so ba oyo atangité na otanga pété pour na éviter car aller mais c'est là non papa ben de son ngana yoka mais ngana na idée ngana combo soki oui ou non yo évoluer na Yona Fabregas collabora bien ou lia bien Fabregas oh yo regardez comment on a retrouvé en fait na tout ni car moto na clair ou lia bien collabora bien Tinga ce que qu'on répondre c'est bien. Faut na comprendre na ningi mama camp. Pour vous autres un artiste est belé. Au bazar vivant. Tout ce que bandeko dans le flou té. On va les préciser. Tout travail na est belé. Au bazar vivant na au bakufi. Donc c'est-à-dire Fabregas na personne en salon en place azali wana na naki ba disque d'or en tout cas. C'est un grand don. Et ça fait bien parce que na kati wana posant moi l'inzaka sali au moins bien. Té nga côté nga za côté mi côté wana té nga za mi côté c'est-à-dire est ouvert artiste. Té yango makambo yango wana. Au côté ce qu'on a monde na bango yo polingo bando beta donc automatiquement attends-toi na bitumba de tout bord et route partout. C'est clair, vous êtes société ou bando commencer tout pesa bongo. Mon exact mamozolo ba eza mamozolo ba eza vrai. Fabregas Metinois on a zali parmi les artistes oyo toujours pétant ya rozala na bango. Moi toujours ngati kina to kina makambango po ba je wana ya ko sitara ba ningi moko boye ba moi tu ne toujours ko ba succès na makambango. Et puis il faut préciser ngala zo kota na makambu te na zalaka na makambu mais na forme moko boye mususu. Amete jo donc na quantité na zalaka na forme moko boye mususu. So ina bimisa pe façade na forme mususu. Donc c'est Bazali Fabregas c'est un des artistes européens toujours ningi au travail mais tout robeta béton na télé dépôt c'est pas important. Yo beti tenga ngala ba kana disque donc yo posa na mo par na yo. Te wala ce qu'on ngala okota ba jeu on a dépôt au moni ba maramba na no préféré otanga mingi bato ba so pe moi temps ya otanga komona. Yo kana ni atanga déjà. Oh yo mo yoka ki atanga ko. Yo mo otanga bango. Atanga ki bendo ponga na yo kasko yo moko yoka na. Non, ene ni bendo moi aza yedi atanga zo courage wana. Ya tanga. Na msusu pe jeune frère na ngai collègue na biso ya mboka quoi. Scram il pas jouer au moins au toucher place à bien c'est le atanga yo ngala yo atanga yo na featuring c'est le on a fallu popa pour ça no boy na boy c'est le on a fallu popa na autotanasie na featuring wana o pe sala makambo nango ba mona pe sala pe bagaz nango et apporter makambo bele est-ce que na autotanasie wana to bandozo ngana wana va to posa sur liboso lelo collaboration wana c'est le banda ki na autotanasie wana moi le rekota ki et au moni wana ils ont compris que vous avez la souci à la musama mais la zone d'immobilier pour la comprendre que bon qui t'a rapidement des gars pour baka info bon la musama makam non c'est Léo tokomi te tout évolué ba case belé tokomi no wana bande basi suko bande balanda basi bande déjà ko idée sur la personne de notre ami R13 idée komi oya wana na c'était que la collaboration mususu le tokomi na place oyo zawana et bo travailler qui na œuvre les bosoyo na neona oseleo entre autres nzembo pe quand album wana o mbanga fali na nzembo mo pesa na emana ka bosser le signature na yo wana ngam na lobi po na yoka yango pe mais ce qui wana esimba ka pena bien te courage ni ozo se pose na sauce na album ya soka na ici c'est pas te il faut préciser makam na ba œuvre na collaborer na c'est le o ya ka bosser wana ngala koma ya monter nga za autotanasie à part yango ba collaboration mususu yaki roya na album ya tout auteur kobima za isusu moi chanson ya collaborer ki na Fabregas na tanga po moni ya yeza ja dossier moko boye eza moi na ici c'est Paris featuring wana ya c'est Léona Fabregas eza signature na yo exactement et lo rekota ki te wana siko yo place mitif neza yango wana na mitif eza wana donc tout le monde ke bato mususu ba ndiye bazo comprendre kaka makambo te bazo atanga kozana makambo ngo mais ndiye moi amatérisme ezo la kaka te donc c'est un artiste que moi j'ai toujours apprécié toujours qui monte aux la main ba kota suka ndiye azo comprendre kaka makambo ndenge ezate bon azo linga mna kokota na mama ona siko te yamsu na émission roya nemsu na pesa ba détail mais azana moi mitif parce que à part ndembo Fabregas wana wa yimi na Fabregas ezo na ndembo wa embeli Cyril Kina une chanson mo ya ningi wana na kachwa ya ndoki ndembo wana c'est-à-dire se comporter bien te
a respecta clause te nga respecta clause na celle ga ndema morizalaka mais il y a respecta clause te peut-être ça dit quoi 0 francs donc kaka ndenge ozoloba donc asolola faux neti kaka neti mwa ndenge kaka awelisa akenda bakota non sans pour autant qu'on respecter le contrat ndenge mambo esengaki donc moi motif na eza makasi et puis azui moi temps moni na mambo mosusu na ezalaka sur oza redevable pas moto soki moi compte était ali yana ndenge basololaka mais des fois à comprendre ndenge osola na batuté vous en contact na dépasse kenda poto cause en contact c'est bien beaucoup en contact na moto mais so azo comprendre makambo te so azo ngasa neti godo avec c'est netier pour moni ba vitesse so msusu ya finga batu oya lekara na ngole moko ya leki ozo finga batu zo manquer batu on les a makambo on les a amateurisme tant on a ba close à batu c'est bien rose la musique mais so za musique ozo respecter ba close te faut ba kinote mbeba eko ya pe kaka mbebe ko ya kaka po ya batu ça ya batu ndevi na biso kula loba donc chamuntu chanzambi donc oya ngai pa makambo soko zo respecter makambo to mona ki makambo soko sala pe mona izo simba pe olobi ni simba te olobi na bien c'est là na navo continuer mambo te avant poser mambo simba te za na toko banano bien au sali première collaboration au moni clarté oye quand même na courage na deuxième collaboration parce qu'on a yone na za amateur parce que je pose là qui pro on t'a déjà qui na yeto simba ki bien ten na sa makambo so studio po yaki parce que c'est yo non qualifié d'amateur c'est bien boza ba amateur boza mama ba amateur te nga ça qui sur papier te nga la cause à l'amateur te moi na système akin maman qui na rande ngona te toujours boya ko anticiper ba réalité yango so maman ne tout e ko sala masiko ndenge ba tono kini nango c'est à dire première collaboration ezaki moi na ma outil la place moko boye azai zolazo kemba zo luka misamutu de faire ça vraiment ya makasi et permettre abimisa na mutu donc moto tsaki maboko mais ce que tu veux que notre comprendre que mbalasima il faut ce que ko motiver ba makambo ndenge ezalaka le biso ezalaka ke mutema ndenge ezalaka munene mutema eza munene tutsaki kaka poa mais le côté il y a na confusion il y a comprendre makambo ngote angata ce que esprit ebele n'est ce que moi qui solo il faut il y a préciser que makambo susu o sa makambo susu zo simba te ozo comprendre te eza nini yombo maman c'est matin ba yombo oyo wana eza maman na bino yo ye mo zo ba message yo lingo ozo appel côté ba dossier placement ozo c'est la permis de conduire on mon ezo bimate wana na maman na bino wana eza wana maman na bino zela nano to pe misana no dossier c'est leo to pour ça so moi c'est mamuke soleil wanga oliaka bien yo on va soleil so sinon on va soleil wa pe sous vraiment Antonov, Soleil Wanga, Oliaka bien. Soleil Wanga, Guy Van Blanc, on appelle sous mon artiste, autres hôpitaux, aux Alazalana Bango. Bah, ma solonga, moi, n'ingaka, moi, genre, mais Bambote Beleto, peste pas des cas. Non, Bambote, yo tika na Bambote, ngana ipsaki yo. Bosali première collaboration et c'est maintenant c'est mais aussi quand même courage jouer la deuxième collaboration. Yo na ina za amateur. Réponse nango ok nango tatone nazongi na soleil wanga yo ozaki de koto yo oyebi déjà oza déjà na idée par rapport ya place où va quoi qui se makambo simba gite so ya au collaborer pe na soleil pourquoi botaki sur papier de manière à ce que o éviter ba mêmes erreurs et produire ba mêmes effets ça yo pour quelque part au travail dans amateurisme te biso ça amateurisme te biso problème la biso ezali nous sommes des professionnels mais jusque là on essaie un peu de semi pro te toujours ngala nous s'adapter na contexte na forme oyo tout ça la ndenga kin de toujours s'adapter nano mais ce qu'on n'est makambo zo banda pena bo quand il a bagana it's time let's go de makambo sikoyo engi banda nde sikoyo to ba jeone weya po moni na ndenga kin so ina ba vitesse ba papier ba comprendre na bango yote do so ina ba ja ba papier o te photo signer ba mikanda moni so bon te bandolela kaka te bandolela te on a longola master ngai chocho lina chizu le cerveau lui quand il vient collaborer ailleurs pena boye a type non sentir à mettre œuvre en valeur yo pozo ya mango na valeur yo ke na ki pire na ki famille yango moni pe ba conséquences nango te nous lobi bien do wana kutu ko citer on a pena donc bien roi Léonidas donc place à Hollanda on comprend que Salomon te roi Léonidas donc jusqu'à la fin on comprend on a pena motonanga ya dégâts joli na chizubu prêtre donc parmi na mboko yo so biotanga bato yo tomboli musique na mboko yo
baza mingité baza ça na bango mais une excellence ya travail bango tout place bali ba comprendre maman OK nani yazala ozo ba bon ba vigas ba katanga bango pe balo ba meza nini ozo bossa na corporation tango tanga kuto ba katanga bozai ba nani ba na kotanga neti ba nani na kotanga Eldorado otangi ba touche à placebo donc baza ebele ba oyo otangi groupe na bino ba amateur voilà ba professionnel travailler sans papier boye kaka boye mutu na ngai yo kanano combien biso za ko za ba amateur te biso za ke tuzana tutina souci yako ya ko aider ba artiste na biso aider artiste azo aider to yo aider nini o ba famille c'est que problème za boy biso na nous et ko za pe voisin ba voisin no mo ki moto opela ata bo kopela raté o ko salisa bango nanu ba voisin mo bo kopela raté bo pesa na mbote te mais si ko tant moni moto opela chez bango so bien ko tona ba détail que no ta to kopela raté et qui no faut ils a mis au aider bango nanu les soins etikali biso za ki souci ya ko tombola musique mboka tout le monde ndule ya mboka ya mo tu faki nanu ko pesa ba plan et puis pour bato ba comprendre parce que lelo bato ba ndisiko ko comprendre makambo ngo ninge ezalaka donc muke ba mo comprendre que te ba plan ebele ninge betaka source nango ezali do source nango ezali donc ba parole nyo tangi wana ba bato yo to reverser makambo nyo sauter ba bato déjà to ebineni to zalaka to ebineni to zalaka toujours avec mon ami Gardé Azoro Bachicholina, mon président. Il faut préciser ma cambo. Moi, confusion à la tête. Pourtant, ils ont histoire, ils la retracer comme telle. Il faut préciser ma cambo. Excellence, il y a présentation, il y a travail. Nenge ma cambo, on est sengaka. Aka mutu oyo, fungola quand même là. Dans le reste, c'est tout, on a Vigas, Pati Katanga, grand, oh, bosser trop, on se respecte. Le fait que tu aider nos artistes, la place, la faille, tout tombe dans nos musiques. Les détails, on a le professionnalisme, on a ce que vous regardez, malembe, le roi artiste, c'est comment comprendre que notre il faut signaler que manani basala comme ça là danger na mboka. Le roi comment comprendre, est-ce que malembe, tu remis ce que quoi soir donc avec l'état on comprend dans la mission tant que au moins que tu peux sur des détails sur le quoi biso moto bandi sikoyo ko misa siko ba disque le quoi biso moto bandi ko misa ba disque pour d'ici mars ba aujourd'hui c'est ba plan il y a des gars on a place Tokyo Suka ko baté ke bino bo bandi parce que parmi les paroliers au babanda rapé ko koma babima pe sur le devant de la scène to reciter pe ba Koffi Olomide alors pe mo on a bino pour pas banda na makomi le lo azwa micro to pour ça ni peut mona ba Félix waze quoi ba karma pas ça bato bana ko koma bana ni ba o akufa o mtamatete o nani Kolombani wasenga mtatetragramme bana pe ko koma on est dans la corporation parce que yo er ozozwa boule on a robima o banda ko sko ba œuvre na yo yemba yo moko est-ce qu'on mesurer ba risque parce que les lobal bato on tangi wana ba mise bo collaborer on a ba o komi mala moko adversaire sur le plan professionnel bitumba emati niveau sur les lots ba mécanisme ni les prise ils ont pris en charge de manière à ce que on affronter Maramoyo bien et puis ça avec quelle garantie qui est derrière toi papa derrière moi et Rosa la kaka boulot est bien ba vrai Joe ba boss ba prêtre ba comprendre makambo il faut enfin pour mon il faut toujours un souci mobo il faut tout soigner image voilà moi tant on va parler ngana parler de ba parler pas ça na bango biso to ba parler biso ba auteur compositeur chanteur donc biso c'est la moins dimension mosusu. On comprend. Donc, bah garantie ça que boulot est bien. Le nakin partout dans le monde et le côté la remonte. Le roi boulot est bien exact. Il y a un beaucoup de risque ni. Ça que boulot bah tout il y a une place sur banda. Bando tangi ba Koffi banani ba banda va parler. De ça dit Zali ils a été que bo fofili la boulot mo beauté. Ils a que boulot mo bozala ranango mais bozela toujours temps pour chaque chose. Ils en attendent nango beaucoup ça la makambo. Comprends? Donc tout ça c'est la rare tant abisso il fait que comment moto va représenter ba travailler d'ici mars ba comprendre parce que makambo bandu les ninga va se pelara ba sauce nango pe et où ta rapi keba nanzadi il faut signaler le 9 juillet bon mo il y a des gars et rokita na kinal bon mo il y a des gars
Vous comprenez quand voilà. C'est bien papa, yo masqué nous ka appel. Et biso to comme na biso pratiquement na soka, na bi que to zuyo à pied levé, ba ndeko balandi ba comprendre nani o to zané a on a plateau dans cette circonstance, to rezo très prochainement, to vendre calme, tout ça l'émission beaucoup plus élaborée pour na bilément. Bilément maintenant na zana ngona, na bilément. Oh faute de temps, tara R et toi déjà minuit passé, mais toujours quand même tout ça tout atteint ça l'émission. To rezo na sous tout sur na bien. Na raisonné petit na ngai maître Yannick Bodina fait là ma profondeur à tout na sous le wana avant to chiter na biso na ba programme na yo Bodina voilà avant to chiter na biso wana na olobaka eloko moko papa na tuni kotu est-ce que yuna na flèche empoisonnée ya l'impela eloko mona yo kaka wana yo nazo yoka wana na yoka ngopé déjà bosolo li déjà bien te kulutu l'impela bon yepe wana za azaka Adam moko ya artiste OP to soigner ngambo ba détail ya makambo yo to expliquer on émission eroya to beta ba détail na on émission eroya to tanga to beta ba détail na on to beta ba détail na on boyo na boyi mon RDCKI le to tuna makambo esenga to vanda calmement to pesa ba détail na on de tout bon matière wana to expliquer ngo na temps oyo ya la kaba ndeko bazotala la kaba ngo otala ke to kozonga sikoyo o éventrer les bois o rotanga pena oyo il faut tanga pour l'autre temps nyonso te ba jeku to rotanga te po ba eto ndi to to demla ba cha polémique même pas to nga to recadrer makambo ba bazo comprendre te moi matière moi professionnalisme ezala na musalango okumela na bulumo boye te ozala kaka amateur ils ont un sens te ya moto to changer moi forme ya présentation ya makambango na no changer na corporation na bino ya bato ba komaka bateka banzembo bolonga na amateurisme bo chape loko wana ya sérieux wana pe bo memeli mutu œuvre bo sololi pina comme c'est donc eza win ya gagner yo gagner musicien a royembela mutu azwi mbongo a robwaka bato azwi mbongo mais ce que yo mutu zanga gipongi pokoma vika ya bongo finalement bo ke na muti wapi kasi yango est-ce que to bani ce que ko mettre fin na ba aventure nyoso tout wana ya to bani mettre fin na ba aventure to lingi te so la maman na loyenge professionnalisme ezali tozui temps bimisa ba erreur mike ozaki belé enfin sikoyo tozo ba solution na yo mo ba détail na ngabito beta ba détail na de l'émission Eroya numéro Rolanda ba mona siko ba détail makambo donc je ne serai pas là pour citer ba combat ba tout n'expliquer maintenant makambo nini oyo to présenter ba sikoyo disque tout ça artiste c'est pas biso ezali tout ça na maison de production na biso. Oh, déjà il y a tantôt parlé du Jolina non LN Pro donc à la télé vous avez artiste c'est absolument Miss Vivi donc petite anazoyemba dega oui mais bien émission donc petite anazoyemba dega donc petit to bimisa donc biso zo banda na famille ya la belle maman po et machine ozo sala ba makamba danger donc tout ça là tout présenter ce ko yango yon ngape multi mars vous avez plan le 9 juillet moi les ana nazo flasher au kaka pour comprendre ndenge nini makambo siko ndenge qui n'est pas 2017 yana ndenge tourmemela yango vous avez bien servi vous avez dit que ya makasi do ba œuvre oyo moi ko loba to faire précéder boulot makasi na loba te po musu ba comprendre te mettons ba na bima beta ba flash be mission Eroya bazoma ba extrait ba comprendre makambo nini oyo siko ingi banda pena na 2017 donc vrai film est-ce que ezo banda to ka bona biso quand même to moni ba artiste bozo défiler awa yo pe banda ba mona clip officiel Robima nane to ça la making of to ça la page making of ba comprendre ndenge niveau travail ezo kende les lope to moni yo au participer pe na œuvre ba sali pona ko immortaliser les chichi apport na yo na kati wana et là on est nous en angoyo moi personnellement par rapport à la lutte na combat ya chichi to ka bwana biso wana et puis personne na programme là te omoni confusion za la tena marambo poto zoyo kayoka na moneti neti batu mususu bazo makambo na ba confusion te lorsqu'on parle de Chichi président Etienne Tshisekedi azali combattant oyo abundi trop na mboka na biso pour la démocratie il faut pas tout ça la confusion des majorité opposition des territoire na biso mboka na biso zaka moko RDC Congo alors exactement donc c'est que ko uta place to utiti to benga na ba Belge ta bazo comprendre makambo te les na batu oyo babunda poti le lom sous démocratie et ben on forme na mboka donc président Etienne Tshisekedi ceux qui ont participé na œuvre oyo sala mapona ko immortaliser ko reconnaître ba valeur na
déjà pour la polémique ils ont rapport à servir quand même beaucoup cannabis il y a trop à servir beaucoup cannabis il y a trop donc tout ça pour on les a boulot na biso d'autant on parlait de Jolina R13 ils ont équipe à ma case machine où ça la bandoule na mboko équipe à ma case où ça la bandoule ils ont toujours na Jolina R13 Jolina d'autant tout sanganaka il y a un mot produit ba vrai modèle l'artiste est belé bazoya ba travailler tout bimisa est vrai et permettre makambo mboke comprendre que tout au bungisa un des grands leaders ya politique de ba jaba opposition majorité biso na retour on a président Kabila za président ya mboka na biso ba politicien so ba tikala ba président o tolingi bakasi pour zo bunda pe kaka po makambo etelema donc il est parce que côté opposition za muto oyo pour mamunyo de singa mo contrepoids ezala pour permettre makambo etelema d'autres bungsi pina politicien ya munene na mboka do tindenge toujours imba toujours immortaliser kaka mboki ta maboko na makambango et qui ne bientôt kunda pina na kimia c'est un héros to kunda na kimia pour asali ya trop. Merci beaucoup cher ami Lile Boya Boka boni pratiquement et puis dans mon numéro pour na bande compé batalio partout dans le monde mon numéro ya ba coordonnées bande compé muso ba rose ngaba conseiller ba ngaba contacter yo ça va passer par biso ba osona bango yo mais yo moko déjà zawana pesa bango contact la ka bango okuta na bango na prochain numéro et puis pesa bango mbote na mo ba oya yo ka bwana bango ka na mo ba salute et puis ngana des annoncer to ka bwana biso de ça dépend la parole à souka déjà raké en tout cas base à la patient maramusko ezu forme ba on va découvrir ce que yo artiste nino ba batamaki pose à ma génération ba comprendre ce que ba nani o ba batamaki ba va présenter ba tout nini to ba troté qualité ya musala ezoya siko donc qualité ya boulot linge banda donc pour na ko signaler pour na ba o yo so ba Holanda biso o ba na posa ba contacter biso pour na makambo etali musala pour ça ya ba to ba soutenir ba est vrai ya mboka donc pour na numéro déjà ya contact ba o déjà plus 243 plus 243 39 047 928 exactement donc plus 243 999 047 928 numéro plus 243 82 060 94 96 donc les numéro au so ba bengi et permettre pour ba OEP ba na image ya makambo ba wili ça déjà ba kota po ba participer na disque tout placé bon ka ndenge zala kana ba evo qui vous rater de vous ala mabe makasi de mambo vous ala makasi donc so pesa mbote na passer na pesa déjà mbote na oyanga toujours zala kana déjà tout busarana Jolina na pesa mbote na pesa même yo mbote mettre jo matope tala jeunesse la biso ya boga ngambe o sala makambo dégâts na net do innovation na kata net donc to pesi pe mbote na pesi maître Yannick Bodina et Felama avocat na biso na pesi Alex Ngongo na pesi Bavon Lumbu na pesi ingénieur na biso ba sala biso misala ya makasi na mboko na pesi ingénieur J.C. Chituka na pesi le master Aristote Moupierre na pesi Pierrot bonne guérison na pesi artiste absolument au père participer na disque awa ezali Mami Katalea artiste mo ya pembe kitoko na pesi pembote na pesi chata luta azupe mbote na ye na pesi Angelos na bébé na so bébé Johanna Marilyn Matope vrai bébé petit tellement azokola père no e mamboze belé mais on a bébé na biso na pesi ba mbote on est là mwinjila kasonga na pesi donc batu belé kaka batu belé oyo bazo zala na musique na ndenga poto pona bossa na te donc Elvis Sugar prêtre Manix Chimpuki prêtre Berado Smalto Senga chef du cartel on a pesi bango so bambote baza batu oyo bazo bunda kama exactement po liste la nengo alo bambote na bino. Merci beaucoup, cher ami. Mesdames, messieurs, c'en est fini avec votre émission Quoi de Neuf. Tous avec Léona R13, artiste, musicien, parolier, mokomi, auteur, compositeur, interprète. Vous avez mon idée, il y a séquence. N'a pas que prochaine numéro, je te reçois prochainement. Tu reçois des détails, n'a pas extrême, on appelle ça merci équipe technique. Derrière la caméra, Cédric Bampal Ngalamo Lomé. Opérationnel, Boba qui se la ranga toujours son abosane. N'a robot s'en a pété de l'autre côté. Notre cordon. Serge Piana, très efficace. Depuis les États-Unis, big up à toi.
mpona ozala na forme yo mwasi. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit oyo eza ya mwana mboka. Komona ngo Awatoza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Osanga libele, osanga hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Y'a caché Awatoza, retrouver solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli.